Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nako prefere maluba Allah subhanahu wa ta'ala likoloya maluba nangai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tutundi botundi banso ibaya Allah subhanahu wa ta'ala oya pesi biso makasi ya kubanda ba episode na biso ya Islamic. Lelo tokosolola na miracle ya Quran na format ya Quran. Nengeni ni Quran ekitaki. Na ndenge ni Quran ezali book oyo ekitelaki prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ezali book ya suka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Quran ekitaki likolo ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nyonso na mbalama kwake. Mais ekitaki tango mususu verset moko ezali kokita, tango mususu sura mobimba ezali kokita, ou bien tango mususu bamo ezali kokita. Bamo ekitaki lokola moya mupuse oyo ekitaki ezali ghairi ulil darar. Eza ata verset mobimba te, eza kaka 3 mots ghairi ulil darar. 3 mots kaka ekiteli likolo ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na tango mususu sura mobimba ekitaki lokola sura An'am ekitaki mobimba likolo ya prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sikoyo awa question ezali koya ke pona nini Allah akitisi Quran mubimba mbalamo kote likolo ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah yemoka azopesa réponse. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Kabiso tokitisi Quran muke na baportion nango pona nini soki tokitisa kango nyonso elingaki ezala makasi elingaki ezala kilo likolo na bino yangona tokitisa ngo ndambu muke na baregle ndenge esengelaki pona tango besoin nango ezalaki lokola soki baza na besoin ya verset moko akitisi verset moko baza na besoin ya sura mubimba chapitre mubimba kita Allah azui chapitre mubimba akitisi yango baza na verset ya ba mo kaka ekita Allah azui ba mo akitisi likola prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pona soki tozozwa muke ekozala facile tondima yango na toyo kamakambo ezali kokita likola prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sikoyo Quran format nango ezali nini? Na ordre ya Quran ezali nini? Quran ezali na 114 chapitre na kati nango. Premier chapitre ezali sura Al-Fatiha. Na soki kofongole Quran na ordre nango tokomona premier chapitre sura Al-Fatiha. Na dernier chapitre ya Quran tokomona sura Suka ezali sura An-Nas, suratul Nas. Chapitre An-Nas oyo baina kombo ya An-Nas. Chapitre ya mulai oyo lekiba chapitre nyonso na kati ya Quran ezali chapitre Al-Baqarah, sura Al-Baqarah. Chapitre ya mukuse oyo lekiba chapitre nyonso na mukuse na kati ya Quran ezali suratul Kauthar, chapitre oyo eyebani na kombo ya Al-Kauthar. Quran ezali na 6666 verset na kati yango. Verset ya mulai oyo lekiba verset nyonso ezali ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bilaynin ila ajalin musamman faktubuhu walyaktub bainakum katibun bil'adl
ti na suka verset oyo verset ezali mulai makasi natangi kaka muke soki to continue nde tokosilisa verset oyo verset ya mukuse oyo eleki ba verset nyonso na mukuse na kati ya Quran ezali hamim eyaka mbala mingi na kati ya Quran eza verset ya demo kaka verset ya deux lettres kaka na verset mususu Taha hamim oyo pe ezali ba verset ya deux lettres kaka Taha eyaka mbala moko na eza mbala moko na kati ya Quran hamim ezoya mbala mingi na kati ya Quran verset ya liboso oyo ekitelaki prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezali اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم verset ya suka oyo ekitelaki prophète nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezali wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Quran ezali na 79,934 mots na kati nango pe ezali na 320,015 lettres na kati nango nalobi verset ya liboso oyo ekitelaki prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezali iqra bismi rabbika alladhi khalaqa iqra tanga na kombo ya nzambe oyo akelaki pona nini Allah azwi verset oyo akitisi yango liboso oyo ezali signe indication ke kotanga ezali très nécessaire sa kotanga Quran ndenge nini sa kotanga tokoyeba makambo ndenge nini kotanga ezali très nécessaire Quran oyo soki otangi yango après otangisi yango okomi mutu ya bien koleka bato nyonso mpona nini khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi na kati ya hadith mutu ya bien na kati na bino azali oyo atangi Quran pe atangisi yango al-Qur'anu hujjatun lak aw alayk Quran ekozala kote na yo na mokolo ya suka ou bien ekozala contre yo soki totangi Quran totangisi yango pe tolandi makambo ya Quran elobi Quran ekozala na kote na biso ekosamba mpo na biso mais soki toke contre maloba ya Quran pe na mokolo ya suka ekozala contre makambo na biso Quran oyo ezali na langue nini inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun bilisanin arabiyyin langue ya Quran ezali Arab Quran ekitaki likolo ya nani nuzila ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim ekitaki likolo ya prophète nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pe ezali vérité oyo ezouta epai ya Allah subhanahu wa ta'ala nani yaki na Quran naseawa nazala bihi ruhul amin ruh oyo eza indication ya Jibril alayhi salam Jibril alayhi salam ta kitisi Quran ekitaki na mwa nini shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan mwa ya ramadan oyo biso tokitisaki Quran zambe Allah azolo bango mwa ya ramadan ezali mwa oyo biso tokitisaki Quran ezana deux niveaux place ekitaki euti pa Allah subhanahu wa ta'ala après ekiti na place babomba kiango ba reserva kiango kuna ekitaki na butu nini inna anzalnahu fi lailatul qadr ya solo biso tokikisaki Quran na butu ya lailatul qadr butu ya pouvoir ezana dernier 10 jours ya Ramadan oyo prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi boluka lailatul qadr na dernier 10 jours ya Ramadan lailatul qadr ezali butu oyo Quran ekitaki na première mapata a partir ya première mapata nde Jibril alayhi salam anzelu ya Allah bandiko zo yango ndenge Allah azopesa ordre zwa verset oyo zwa mo oyo zwa sura oyo zwa chapitre oyo kikende ba prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam opesa yango po atangela bato Quran ezo déclaré bosolo nango dhalikal kitabu la raiba fi ezali book wana o ezali atana bitu moko